Ça a besoin de Misabana, tu peux pas chérir moi à danser. Si je comprends bien, le papa chéri, le bar, il y a bouché à téléman à même misnaï. Par là, si quoi, il y a un tout fait. On comprend dans le sucre. Batona tout baga accompagner papa chéri. Il y a un monitil, le papa chéri, bêta concert. C'est mon de salon, on a BCBG Simbarati. Concert tout au bêta, tu es ma bandit, ma chaïté, ma ginota. Concert à $200 on a tout bêta rawana. Papa chéri, on t'a ma paix. Vous voyez, papa chéri, Zali Kolo Orchestre. Jeune a bon, jeune, moi, comment te bêter ma coffee. Aza impoli. So aza moi na moi si moi on aza très impoli. N'habite so aza na mobile. Ah na mobile. Aza très impoli. On a maman que papa chéri on a nous tout est en normalité non maman n'est normal. Fallait aza nos camarades na été. Na âge. Maman fallait ça la ye fille on a ou bien mobile na ye. A sala ngote. Elle est très impoli, elle a foyer à falité. Elle est irresponsable. Moi, là, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Papa chéri. Non, Luke, je suis un peu de temps. Je suis un peu de prison. Je suis un peu de place, je suis un peu de prison. Je suis un peu de prison. Pour nous bête, ma bête. Parce que les gens sont mis en salaire. Oh, artiste moi Congo qui n'a pas makambo yo apesi bango bambongo basala émission ba déstabiliser fali. Na artiste sango apesi bango bambongo na za vansirier. Ban Africa. Biso na bino awa na Congo Victoria TV. Chaîne ya YouTube kitoko et pas wapi bokozwa Amiral Chamala. Na émission na ye F perso. E ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali o melimai okumisi nzambe na mama solingi bez awate Amiral Chamala Mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti na mira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba melamai Menatonga. Les devants nous appellent, mesdames et messieurs, ça dépend de laquelle vous êtes en train de nous suivre en scénette moment. Bienvenue dans votre émission Info Perso, vous le savez. Cette émission est là pour vous parler de tout sauf rien, mesdames et messieurs, des actualités par rapport aux artistes. Vous le savez, Papa Chéri Biladama bientôt balle de match. Tout le monde c'est l'artiste Oyo. Azana disque était marqué Betaraba production de partout. Alors c'est bien de savoir faire Nanda le bel artiste Azala toujours dans ba œuvre. On va essayer de parler avec Mokoya Soudan au nom de Samaltina sans alcool. Notre invité, on va essayer de parler avec lui par rapport au niveau ni bas des matchs commis. On va toucher aussi avec lui par rapport aux actualités Oyo à partager ensemble. Mesdames et messieurs, laissez-moi vraiment remercier notre équipe qui travaille vraiment au four et au moulin. Merci à vous qui sont là derrière la caméra. Merci aussi à vous Moïse, le prof Wassimi Machine en montage. Toujours l'excellence du travail. Merci à vous notre beau chief, le vrai et le grand pétrolier Dallas Chibé Koumalou, un monsieur très puissant, très aimé. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois Evaris Abdallah qui me suit depuis ISA, sans oublier Ronsar Massamba, partenaire officiel de cette émission. Merci à vous, mon vieux Odilo Mampouille à boutique. Exemple à suivre, maman Chouchou Natati, la vraie femme d'affaires dans la Belgique. Merci à vous, maman Léa Belgique, pour nous conseiller, on est vraiment ensemble. Maman Belgique 4, on est vraiment ensemble. Merci à vous, mon vieux Régis qui fumo yabilele. Là, je vois les sels et unique opérateur économique Moko Autotica en Afrique centrale. Mon vieux Chico Mabele, ma ami personnel de Ferrigo là, je suis de Nyon. Merci à vous, bon retour à Kinshasa, Dorcas Kabenda, qui sont le fond la biso, mon sans alcool, à Beteli biso, tout en complet jean, tout le monde a tout à blanc. Bonjour sans alcool. Bien. Nzambazo batela toujours. La CPLI, tous s'abonner à la chaîne chaîne la biso avec Toro Makasi. Congo Victoria TV. Ça m'envoie ma machine, on a un groupe. Si, Congo Victoria TV. Venanga déjà no Simango. Nakati ya Hollande, venanga faut s'abonner à la chaîne Oyo. Congo Victoria TV.
bon tout ça bien de Monica santé ça qui commence à langai toujours Nathan BCBG machine à musique toujours sans alcool que yo comme pour bimisa moi voix papa chéri na nega ya si tout ça kana et tant que kangama na e moni tango ozala mutu mo aza bien faut avoir ba comportement ne bien faut avoir makamune ya bien yango moni biso te meke to linga ngai maltina te meke na linga papa chéri makasi na linga toujours na zo makambo oyi asala ya bien yango wana yango moni na komo loba ndetiye na komo sala makambo so ndetiye pour na linga ye sans alcool tout on le met droit au beat sans alcool ba monyo na ba production papa chéri tu beta concert moi qui mélanger na ba hérité na ba inosbi tu étais là comme ça on est qui no mariage nani c'était l'occasion de mariage tu as dit quoi en fait mais quand on éclaircir ba tout pour ba précision parce que toi tu étais là bon on a dit ba mariage ya bato minene ya mboka oyo bato basala komo ya mboka oyo bato basala na ba gouvernement ya mboka oyo bazaki na fête ya mariage senga ke ba benga machine à musique pour BCBG to sala la blague te kota ko yemba to yemba côté ya seben to betaka comprendre que dans Congo pour fêter ça la bien faut bien que ça papa chéri to betaki na fête moko ya mutu mo ya munene ya mboko to kotanga kombo te po yo yebikaka izama ngama mboka on a chef de l'état zala yo wana poza fachi yango wana mutu na yet temeke mutu na ye mutu asala makambo wana esenga ibongo comprendre yango to zala ki omona ba inosbi omona ki ba héritier bazala ki na makambo ngo esenga ki nengo wala yango wana makambo chose grave ton papa chéri mati to moni bena président Fachi a telemi a ko ninga sanzoto président Fachi avant à la président abana ko linga déjà papa chéri alinga ba œuvre ya papa chéri on se comprend yango wana papa chéri betaka musique oyo ata président ya Gabon ayoki yango akosepela na yango yango mona ton président Fachi ayoki banzembo ba bongo ba omba yoka nzembo ko be zo de game atoza Michael Jackson so jiba obetango okoningana atoza président Obama ovandi wana jiba zo yemba beazo de game mais mo extrait beazo de game on va sentir na couleur yo na papa chéri ata la voix za mo ja beazo de game bonne Europe singa e kozala jamais ségalé atabaka belinga couper bon suisse taka banzembo boye ozo yo nzembo koma nzembo beazo de game oyo ka banzembo lokwa clin d'œil yo ka titre nzembo clin d'œil oyo ka ba titre lokwa ba omba tant que to sala banzembo bon papa chéri sala banzembo bon ba yema banzembo ba couper décalé pendant quand on débat œuvre nzonga ne banzembo ya mabe makasi lelo yebeta mate donc moni biso lelo to uza ba production ya danger to beta ba concert ya danger pona banzembo wana. Voilà mesdames et messieurs, comme papa chéri dit souvent, la musique faut savoir aux anaba œuvre. Yango le lo tant on a papa chéri tout le monde ba œuvre ya boyer. Vraiment le comment référence artiste nion soit comment le blé comme œuvre. Écoute papa chéri. Si. Soit comment le ba œuvre. Papa chéri a disque donne à 30 ans. Papa chéri beta Zénith de Paris na 30 ans. Abeta ba Bercy na ba 30 ans. Abeta ba Olympia na ba 30 ans. Papa chéri tondi ça ba 4 fois stade de martyrs. 2 fois palais du peuple, plein à craquer. To beta ba concert ya danser. Pour nini a beta ba nzembo ya kitoko bato na tout balandaki pourquoi pour ayembaka bien. Asala makambo ya bien. Vous comprenez? Ngamo pe petit na ina oyebisa félicitations na papa chéri. Continuez ko komara ba nzembo boye, continuez ko yembaka ba nzembo boye. Ngomoni album na biso bal des matchs ezo umela pourquoi pour to lingi ba nzembo ezalaka lo obosala neti oto sala poto boy lobi obeti album après 1 mois makambo yeba na soute banzembo komi lokola mungu na bile papa chéri lingaka te papa chéri il faut to sala biloko oyo tokoki kozala te lobi epesi makambo yango wana yango moni bal de match tozo betango malembe esi laki makambo to esi laki ezo senga siko papa chéri abongisa mwa mungwa moi pilipili moi nini akangisa bongo to lancer album pour yema comme to pesa jure ko bima pour biso to ba ko orchestre te nous ba ko album te album eza ya ye orchestre eza ya ye mto pesa ka programme pour yema comme to bimisa mbongo ya osala album yango wana to ko zelande yenda ko yebisa biso ke e ko bima tel jour to ko sala bo yango wana mais sans alcool l'album peut mais to ke ba 9 ans ba 10 ans est-ce que peut encore préciser ba to comme na niveau nini ba de match et combien en fait ba le match est si là déjà makamutu est si là na ba clip
ba clip ezali makamutu esila au moins il sera ba clip papa chéri ba autant lancé dernièrement moi ba clip ba 1 minute 2 minutes moi 1 minute moi 30 secondes tout là que c'est bien que musala au bino bo no kanisa kende to sala ngote to sala yango na bo mona ba clip wala vous comprenez album ici si là bana Congo bana balinga papa chéri bana balinga bonne musique papa chéri album ici si là ba vrai à papa chéri venanga des ans au simango ba Jojo Moto Mungu kaka balika ba Roger ML Mulenda vous comprenez ba venanga ba Biti Mukena ba venanga ba Jojo ba Jojo Kande vous mona ba biloko bongo ba bato bongo tozaka na bango ba Beno Londo le millionnaire congolais vous comprenez ba Gijou Maela bato bazaka patient na biloko papa chéri ba fidèle ba otobenga ba vrai pour tozala ba faux vrai bazali. Tu comprends? Bah faux vrai bazali. Mais bah vrai à papa chez bah faux vrai bah ta mité ma doku. Ninyango ezo ou mais là bah faux vrai. Bah vrai bazala pio bah aussi la album et bima. Vous comprenez? Yango ala. Comprends album na biso c'est si là bah tout ça la calme bah fan tout balinga papa chéri na o balinga a été. Bozela album mo bima bokoyoka musala ya kitoko auto sali na kata orchestre yango ala. C'est ça, on a remarqué papa chez nous la production nous sommes na batune moko bilongo bo ezalaka na ba production. Donc chaque production papa chez au monde na bango bazali, ba koma ba fidèle ou bien ba vrai na bango chaque papa chez sotel na ba kit ça boso na batona bazalaka. Ezalaka ni. Ezake komiye banane. Papa chez mi yebi. Vous comprenez? Papa chez mi yebi ami lingaka. Alinga ami sala bien pour batu ba linga ye. So mi yebi te o mi lingate. Papa chéri miyebi ami lingaka en plus na musala oya salaka papa chéri banda bota mana ebiso formation lelo foyi bango amelaka batu mbongo te aswana te abaka na ye azora basi ya batu te papa chéri banda abotama vous comprenez jamais otiko loka mutu mo boye biso ke nga papa chéri asalanga boy azalaka te yango moni batu wana toujours bazaka na ye balandaka ye ota mutu loka molendo sakombi autant la mutu lokwa Patrick Bologna la couleur d'origine autant batu lokwa Tetenda Ivoandu toujours non papa chéri toujours alors qu'est-ce qu'il y a au Kende papa chéri ko tala ka boyo mo la muto ata responsable to longole musicien to longole ki musicien na ye so teli papa chéri mo penanga papa oyo aza responsable asa classe siko mutu lokwa Tetenda yo memena biloko neti ya ba ngaba. Et si papa chéri dans la classe papa chéri dans classe yango moni force na batu lokwa bongo asa batu lokwa Patrick Bologna asa na batu lokwa Molendo Sakombi asa na batu lokwa Tetendai na boko bank asa batu lokwa ba Beda Chou asa na batu lokwa ba Beda Chou ba Gijou Maela ba felanga ba Jojo Moto Mungu vous comprenez yango ana yango na ki BCBG yango mon orchestre na biso ko monango wenge BCBG bon chic bon genre sans alcool pas chéri mukolo mukonza ba slogan apesi batu slogan ya toujours ekangi mboka mbonso soko mika leka muke toujours pourquoi papa chéri ba biloko ne kanga pourquoi pour batu d'abord na papa chéri batu balinga ba et a passion que ne place za mutu ma soko ngalinga papa chéri te ya passe oui pourquoi papa chéri mi yebi neni naza papa chéri sala makambo ba non trop te yesu to lingaki poani nzambe to sambela ki poani po mona na te po so to mona nzambe pa pamba to bando sambele sou bien te yango papa chéri za bongo papa chéri sala mamlo nzambe yango moni mikolo ngana linga na sala keko mobo ya jibe pia tsika boyo ko sans alcool ngafuna ko mo sambela papa chéri on a commis péché moi yo sambela maman Maria Losa ko tondi Gracia fona no sambela so papa chéri tondi Gracia mokonza zali na yo sans alcool poza makambu papa chéri pesa makambu papa chéri pesa makambu yo mona lelo na zabo epona papa chéri deux fois kutu yango mikolo na concert to la catalogue ndenge batu basambela maman Maria ninga na ko sambela papa chéri ba pembe ya kindoki ya osangana te nana yoji na ndako ya mabe papa chéri pesa nga yoji ya mabe ba fina nga ba deza no simango batindela nga yoji ya mabe ba fina nga ba Gijou Maela batindela nga yoji ya mabe on se comprend ba trésorier Selemba batindela nga bilamba ya mabe
Poni papa chéri, on miko no samela papa chéri lokwa basamela mama Maria. Papa chéri otondi Gracia, mokonzi azali na yo, abengisi yambo ya bana nyonso. Papa chéri alwa Nzambe. Après Nzambe na tchaka papa chéri. Tika boy ko senza alcool. Azama be makasi. Oyoka kindoki kati na nkolo. Tu peux dire quoi des gens qui disent papa chéri a remis l'album parce que kiss n'est comment on soit mis l'album papa chéri. Il y a des gens qui parlent ça. Les seuls musiciens na Congo dans la kiss cité à papa chéri. Tika boy ko baba écoute Amila Ligorodo. Batona ba kosi ba mona ngwa. Ba c'est quoi? Ba kosa ba ngana mona bande ne grandi. Ba c'est on ndo ka papa chéri Amila Ligorodo. Ngana bota mi côté wenge salama. On a ko asa la président baninga nyonso à cette époque là. Papa chéri abotama déjà na ngenge. Ba massa ba comprendre que il faut to chaya kumbela biso po yende makambo. Yende makambo. Po so to kena histoire a wenge banze moto sala succès na wenge papa chéri embango. Vous comprenez? Ba sala ba album mususu ba che banze mo papa chéri 3 chansons. Mais ils sont pas carbone ya ça un avantage quoi qui n'en a pas de belé. Mutali bosso na kata orchestre c'est papa chéri. A sala fait de l'amour mais c'est Simon. C'est dans cette époque là. Ouais. Ba yebi ne basa. On va pas voir JPS production. Yango ba yebi ne basa wana. Toko lobate papa chéri mokonzi ba wenga moni héritier reconnaître papa na Daïda mokonzi ba we ya ba wenge mutasimbisa héritier mutaliboza simbisa micro na vie. C'est papa chéri. Papa chéri encore peut héritier makambo te on n'est pas papa chéri encore peut makambo. Déjà pesa ba masane makambo. Héritier koka te. Papa chéri pesa déjà ba masane makambo yango ba bimisa ba musicien no yoka kawana. Wata skom da pesa mam le roi de la forme. Nzame muta pesa héritier makambo. Il y a des gens qui disent papa chéri comme ça bana te loko mais le to selon na yonam. Bana papa. Ba mission so papa chéri ba simbarate. Papa chéri ba sa ba Daïda na ba Soraya. Bana tant que artistiquement parlant. Muta sala mwana zate. Eza faux discours. Tant mission bimi à travers orchestre. Eza ndenge manière to lo barana Congo. Ba manière wana fo botikango. Donc c'est la manière. Ba manière wana fo botikango. Comment c'est la manière? Muto azaka mwana o azui mwana ayebaki koloba ate bazo bana ba bota. A commissaire musicien. Oui, l'accepte son manière ni to comment le bagage mission soit bimi à travers mission ba benye mwana, il accepte son manière. Et ça zena bisayo muto ba benga mwana. To tene na mécanique. Na zui mutu ma yebe loko tene l'accès combo clé, na l'accès ne ba fongola ka clé, na l'accès ne ba panzaka monteur, ayebi mwana. Sala wana ne mwana. Na musique to sera déjà bateau ba yebi. BCBG déjà inaté. BCBG faut ya déjà na musala na o sala ka déjà. Ba tiena la preuve ba l'accès mon orchestre na biso to linga ka boye, to sala ka boye, aux UG. OK. Osoko bana te eza ba ndenge loba mana Congo mobimba ba fo discours e maka mneto beta to pesa bino bana nyonso musique ni bo beta ba beta te na Congo abeta ata concert à $5 ba beta ngo te. Si on a remarqué, on a constaté ba musicien to tie nono Fuji to tie Abraham to tie Zakoko to tie Gino bongo papa bana ya ko Felomde papa bana le roi de la frendo lignité wana bango siko bongo ezalaka nini vraiment bato wana to mona wana orchestre mtu na kotanga ba kombo la ngote po et Simbate comme papa chéri ça na relation bien dans le roi de la forêt ko fait l'homme de c'est bon maison mère eza wenge omoni lelo na Congo je na komo nika ketch no moni niki ketch bongo eza po na wenge là je sais wenge mutelaxi lelo ba jeune il faut bien aux la propre aux en momia bien c'est wenge musique là c'est vrai on se comprend. Tout ça va blague. Ceux qui bateau bazo bima na maison mais bazo ça la succès. Et ça pour bazana ngenge. Ceux qui na BCBG bana ngengete si on comprend bien. Bazana ngengete. Oh, papa chéri c'est comme takanga bango je. Bango ni papa chéri Nzambe. Azan Nzambe te. Sans alcool. Bien sûr dit que leader union ceux qui missionne à longwe après ça qui ba opportunité ba ouverte pour permettre tant comme leader azala mon avantage moi monsieur relation papa chéri kanga ba partenaire union so ba soutenir ba mission tant ba longwa BCB. Musicien wana bazo sanzela loboko o epesaka bango. Sanzela onde. Ba sanzela loboko epesi yote. Au moins loboko epesaka mutu ba sanzela ngote. C'est pas on a BCBG basanzela ralobo basa bengra papa chéri ya papa chéri neti mutu lokwa Gino to yebaka été azanga na lemba kuna côté ngaba aye na wenge to yebi na wenge ozo point pour Gino na matete kuna beta na ba orchestre ba do a Congo to yebaka été aye wenge aye bali na wenge ko muzo basi papa chéri ko pc comme R9 akepoto aomi mana basa ba mechola nanda kuna cha climatiser mota mwana ji betanzi bona mumbambe kanga chai ngenge abana ko vanda kuna na masina kota seko maf
aye wenge jiba fuli amemie ba pota beti ba Zénith ba beti ba Olympe ba Bercy c'est un bon chanteur non to yebiye ba sanzela loboko epesio te même na Bible ba lobi ingratitude est condamnable ba na muso pe na maison mais ba benga tout monde belé ba bile ba dépend na bango tu vois Ferre za mwana wenge dernier fils à wenge Ferre to boité mais abîmé la maison mais aza mwana le roi de la forêt ndenge yo boya bino bolingi to pesa bino to yibiseke mwana wera après Ferre Ferre mwana wera Bill Clinton azaka déjà danger tant alongé na maison mère asali makamune ezaka danger vous comprenez makambo bana ezaka so wana ba discours alokuta to tika ba discours bino boya yango parce que bino boko misabana te yango bino boya ça na besoin bi misabana te papa chérie mo kaza danser ba concert to betra si je comprends bien ba le papa chérie le bar yaza boucher à tellement na même misna par là siko yango ne tout fa bana o comprendre ngo siko bato na tout bayaka accompagner papa chérie yango moniti le papa chérie beta ba concert c'est mon de salon na BCBG simbarate ba concert tout beta to yema bandima ba chaité ba jinota ba concert ba $200 on to beta wana papa chérie amte mabe okoyemba taneti okoyemba taneti ba R9 fera bien ko shengi ngone papa chérie azali kolo orchestre eza ya ye azwi bino bo accompagner ye bozala bato bozala kana ye bo accompagner ye azopesa bino o azopesa bino bozozwa pe o bozozwa na orchestre tozala ben grate toyeba makambo to sala ozo comprendre masananga ndenge yo ozali kolo système soki mutu mo aye na sima na yo aye po accompagner yo aye te ke po remplacer yo za micro na yo abando tuna ba question lo yo otuna ozo comprendre papa chérie azali kolo orchestre faut to comprendre ka opportunité pe tona ba benga ba misère na bana bango yango moni ba longwa na ba orchestre wana ekufa même ba mise ba longue bele maison mais kufaté tu vois quartier la terre Koffi Olomide non tout ça clair quartier la terre ba mise ba longue na ba académie atara ba quartier ba longue ba groupe na ba groupe Koffi Olomide le garmo beta ba bado sono tanga ko ba mise ba longue et ça ne surtout boki ko mo na yibi na ngote nga na yibi ka maison mais BCBG quartier la terre international ya gramo pao izawa na yibi ngote quartier la terre Koffi yibi ngote na yebi ngote fali na yebi misa bandela za na bandela fe na biso bandalongwa comme tabimisa fali yebité na yebité moi je comprends parce que bino bo misa ba misa te yango zo yeba bete nga beta na orchestre bandal azaki jibe piano ba beta ki wenge na yebi na orchestre on a te nga na yebi ka maison mère na yebi orchestre ya Ferré ya héritier. Tu peux dire quoi tant le R9 a le billet à déclencher système qui a bana wenge simbarate ya zo fongolé zo sim tout peut c'est bonne chance. Le roi y a boulé bongo, ils a boule naé, ils a pensé naé, tu repouillé na pensé naé. Il y a bien tout il y a bien ma casse. Il y a fouja manquant motuté. Est-ce que vous avez jiba manquant rappelé le oyo na terrain le total là-bas na wera ya Koffi bossa succès moi honneur et comment on pas ba chef ba président jiba manquant moté. Au moins er mon immense sanga journaliste ne to ça be miso be to tanga ba komba ba wenge ba orchestre musu to ça ba la montée la on a Congo quand même toko sous-estimé ba orchestre on a déjà ba orchestre pe ça véritablement. Au moins diko César na bo mwana so moni mutake na diko sitina ki bu papa mabe akoza pe ndoki solo ouais diko César na bo mwana so moni mutu ba finge diko César na bo mwana forme mutu te so etika le pepo ya moni makam na biso ba wenge to ko tsaka na biso ba tuté to beta masola wenge ya papa chéri to ko tsa 21 to ko tsa ba petit na bango mususu eza par rapport to beta lisolo ya histoire ya wenge na histoire ya Congo vous comprenez. Orchestre monsieur orchestre ba malchance to kotanga ba komo na bango te ba leader monsieur ba leader ba malchance to kotanga ba komo na bango te net singa ba orchestre monsieur tanga na yebi na ngango te vous comprenez papa chéri papa na daïdo yango miko na isibino na osale ke comment be lokwa ma Marie amene longia jibe na ochango na parler na no sambela rango po oh tika boyoko muntaleki papa chéri azate papa na nga botinga futela nga banchik lelo na koma danser mais l'accent rolia $100 te après ça relation de papa chéri après ça carnet d'adresse tu o looking awa ouais nga ba mo looking tina ba Hollande ba to nga benga na ba Hollande nga ba benga nga na ba Singapour mais tout ça montre yo connait la relaxa catalogue papa chéri lambalati c'est tout cop na nga ya ngwala muta sans alcool nga na zwa cop lio cop na nga ya ngwana de yo laxi il a papa chéri alati na prix na yango yo laxi ka ba tout boulot na ngwana ngo luka na makam nini baby na tuni kaka mfano makamsu sala na site cop na nga ya ngwana basankara basala ba cop na bango ya koloba ba rojenga basala ba cop na bango ya koloba nga na sala cop na ngai papa chéri pesanga
il y a catalogue. Expliquez au news papa chéri à la maintenant sans encore les députés du Salvatore Fou du roi moi no azo vina ko sauter ngayo on a le biboué toi papa chéri à la tane tu conseille boto beta o ya mariage au botanga kombona o la c'est catalogue sur le catalogue on papa chéri mutazoka a pesio yango tout ça là ba découverte ya nengo yo na papa chéri somba bilama na yoji asomi bilama na Paris asomi ba yoji na ya asomi na catalogue na ye aye nango apesinga matina collection to beta mikolo yango yo ils a siko ndeni ngape na opesa idée na prise nengo beti boy il faut ngana ya boy ngape na beti yoyo il pas beti yoyo mais yoyo na ngeza ya moins cher 5 €. Il y a beta biloko ba 12 000 25 000 vous comprenez tonga na beti na na catalogue pesi makambu ya omoni papa chéri toujours bendango pena ba caméra papa yoji papa yoji papa chéri na chambre mobimba ya bayo. Mais tu peux dire quoi des gens qui disent papa chéri la bête musique à moi là ça ba to bilamba comment ça perd musique et si là non papa chéri mécanicien outil du travail n'est à combinaison na ba clé biso outil du travail na biso za yoji musique qui na habillement na car pala dans donc ce que bosa na banzembo sikate na musala outil du travail ça sert à rien. Papa chéri tu mona bilamba na somba kana ba omba mute sombela kango babilo ka beta on est outil de travail Michael Jackson on moni na podium on a tabilo ka $30 tu es la Jay-Z yo mona Jay-Z là de au moins $1 on va qui un mois après qui a terminé moi son moko et permettre ma fan et puis ba ça là papa Michael Jackson a sali 40 ans na succès beta 5 albums 40 ans na succès a sala 5 albums qui ni à la moi j'ai biso na Congo la bon hôtel ba orchestre belo bimisi ba 12 albums ba sala ke l'autre ba beta ta ba laisse musique elle est ça bon biso musique elle est ça biso toto beta concert à $200 droit d'entrée to beta concert à $500 concert ba to banginda on comment ba invitation ba ça va pas chéri mais ça peut pas invitation au bayat bon ba ça concert ba invitation pour te point ba ça la ngobe ba invitation ba benga pe ba to bayat on a ba faux discours papa chéri ko sala makambo ndengo la te papa chéri ba to balinga ke ba futela ke ba mbongo futela ke ba dollar pour ba kota musique na ye kolanda bato na te baba tintin ba beta raté linzanza libonga na langi chéri zelanga na coin na koya chéri benga na te chombo banzembo pola bon biso sala so banzembo bongo te o banzembo te bato takatolote na mobali ya bato Mama Luka ya yo Voilà mesdames et messieurs, les yeux comprennent, c'est lui sans alcool Maltina, soldat de papa chéri. Bidada c'est avec lui on essaie de parler de tout sauf rien. To chité na yo. Mais to mais comment au kota na terrain mususu. Ozana kin a papa chéri tambola ka utuzala na ko bandule. Artiste nini oyozo ka sans alcool sensible na kini papa chéri na discuter boye ye muta simbi terrain kini pena nenge bien mon mboka a gérer kini musique neza ki toko sa fierté mboka. Ah yo 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 latine wata yo 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 adinanga yo 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 la héritier wata oga moto na tembe lengi wapi papa chéri jibe piana bonika yepo na sola bien na papa chéri hein que so bongote aza bino bobo mboka aza misa Congo la fierté Congo bakse souvent bet album na e innocent ah diable mais avant di wala misa Congo oh vous êtes le bali bakse souvent moko faire gola boni borni mo to bimisa ah to mona ba violent ba nene oui bango tata maman na chant ya ko saka extrait na lela nzembo na mabe na bete extrait pour ba mona ka dans sa injustice vous comprenez on a toute une question moko tout nanga ya il y a problème te so bakse souvent moko Fally Ipupa voilà obandoze lango on comprend que parce que tant on a toute une question on a artiste ni na minute que azana terrain fallait ce que pour na ngai na ningi on a lo ba contredire ngate faut ça Fally apoti na héritier moi ni kana chaye bango tu ba misa Congo na ko ba bibino na balaba to te miko balade ah na ko banda pe innocent Fally Ipupa héritier moi l'antouka relation ni papa chéri na Fally Ipupa di cap la mais pour l'instant petit nae yakala basola bien bazala bien et le rezate tant 42 ya osala musala nae papa chéri pe na coin na osala musala nae question de curiosité to chité na yo oza moto na yebi contrôler YouTube trop
Et promotion les gamikolo oyo bakangisi ndeko na biso mambo ya presse par rapport à bandeko bila marambo ya basi ya grand icône ya mboko fali pour pas ex fali pour pas ningi parce que ça dans les réseaux sociaux et dans le ya bombaté oazo la xaba ke oazo za na fali pour pas botna fali pour pas porter plainte pour l'instant na minute oazo na makala un mot par rapport à ça est-ce que na presse ba mikolo bana marambo ya vie privée ya batu et comme na moi excès à contrôler tout la vie privée à un artiste un mot par rapport à ça il que vous avez Moutamae le copé sa conseil na biso na en général na peine nakati est-ce qu'il solo ba jeune bon na qu'il solo là ba jeune bon ba jeune mo ozo na quoi moto beti ma coffee aza impoli so aza moi na moi si moi na moi so aza très impoli na bité so aza na mobile aza très impoli aza impoli makasi ya ko sanga na Michel roi fali to longana makambo ke papa chéri on a nous tout na normalité non makambo na normal fali aza no camarade na été na âge makambo fali asala ka ye fille wana ou bien mobali na ye au sala ngote aza très impoli ya ko tatina ba foyer ya fali te fali aza irresponsable mwana ba meka ko na ba tona ba meka so ba meka on na ba orchestre biso ba papa chéri non luke na ndako na mona bete ya ko ta prison ngaba okanga moni na place ya kota prison ngane na kota prison pona ko beta e mabe basala ba jeune ba mission ba osalaka comme o artiste mo Congo akina sima makambo yo apesi bango ba mbongo basala émission ba déstabiliser fali na artiste sango apesi bango ba mbongo na za aventurier fali mo sini na ketchup papa na keina au point siko bolingini fiona lobe ba seri fali pour pando beta ba concert new arena za like na ye a 16 bala wanganya esali nini netinga matina za na mwasi mo bekala na minute na momi na ngamo ya mususu ki ma tour na Paris okuteno sali za na mwasi na ngamo be ya mikolo na za na ekingo mwambe mwasi kitoko mwasi mwindu mwasi mandefu au point respecta mobile senga pa bate basi to linga bango wala et moi si mon belo koso amoni soirée mo na enigma akei soirée mo na fiesta ebi tous les combats ba soirée ebi tous les combats ba tamukeli mabe il faut dans moi si mo aza moi respect oso ba tantine wana fali fa landela e makala le lot na makala wana ba landela tina makala akota so eloko leki makala tika buyoko ya solo aza impoli. Mais merci na fali pour pas au laxi que aux amobali yango wana ne makam. Si c'est ça kitoko. Donc j'étais no ba prendre papa chéri répétition ba bazoli la papa chéri ba moi public et ça la bien papa chéri toujours répéter en coulisses quoi. Bon Michael Jackson tia beta ba onze mona ba pas ça répéter. Yo ling ma Michael Jackson pas chercher na Congo to fonctionner mon na bangote. Ah on va danser. To la naka ba to ba sala mama danser. Jesse répéter wa. Yebi comment ministre Jesse. Yo tous na Congo, Jésus baza na mérite comme na bango fonctionner. Yusundu a répéter wa. Ça va pas chéri. To ba répéter ba to ba kotaka, ba iba se ba répéter ya ba fort orchestre. Tika boyoko? Ba orchestre belé kufa na makambo ndenge wana. Yango moni ba beta ba concert. C'est comme banga public. Biso to beta banda. Ça ne ba reproche par rapport à disque bangaka. To sali 18 ans to bangaka rap public pour na ba reproche ba oloni ba public ba loba. Presse boy te pas chira koka. Nini? Reproche à nini? Danser ça papa chéri. Papa, biso to beta concert, papa chéri nimta yanga na makambo. Eza J Delta, ya ki besta. Bon ba accompagner. Rioté. Eza rioté. Bon on est ba accompagner papa chéri a pesi makambo. Ba rio pe na ba J-Del ba zape na ndenge na bon ba pesi la makambo. Mais à tête artère ya film c'est papa chéri. Il fallait pour pas acteur à film. Ah papa mi ça fallait bien. Oyebi pour un journaliste oluka oyeba mais surtout ni petit mo ba oyeba ne bango te ayebi ka fallait pour pas. Yende danser. Vous son point. Yango wana ne makambo. Vous son point. Biso to répéter na biso coulisses to rota la place au répéter lo place au répéter mais soroza na besoin ya papa chéri. Zela joute au programme concert, au tali publicité, au té na concert, au monier na concert. Yango mo to beta ba concert ba $200. Pour la makamwana. C'est un Côte d'Ivoire, peut-être qu'on se mon peut-être tout Côte d'Ivoire, to uti Malawi. C'est ça papa chéri. To uti Malawi. Sans disque. To beta na ndaku ya président Malawi. To beta na Guinée. Sans disque. Papa.
président Malawa là omba la vidéo non omana leli omana ko ya nozi mwamba na leli ozo benzi mabongo wapi oui papa chéri non ndeni pour approcher papa chéri ngana libu maman biso nazala déjà fanatique papa chéri na botami moi na papa chéri na koli moi na papa chéri ezaki ndenge ni pour approcher papa chéri nga muta tutisa nga na papa chéri na banotambola na Trezeguet Selemba Trezeguet Selemba azalaka déjà na mouvement Trezeguet Selemba azalaki danseur na mouvement avant ya pembe tokokana na nebu babeka biso ba mapasa a voyager dans la poto sikoyo vous comprenez Trezeguet Selemba avant la danseur azalaka déjà petit à papa chéri azalaka na papa chéri papa chéri ayo commissaire musicien nazalaka na Selemba meminga pa Kaluji na komotambola na Kaluji ne senga ke na koma place o ilelo nazali important biso tozaka ba ingrate to reconnaître ba place to uti na ba Kaluji longo mais contact ezala nango na linga Kaluji na landa Kaluji pona linga ka papa chéri na biki pona mona papa chéri na osani fona kangama na mutu moko azalaka na kati ya masolo yena ko memangai Kaluji alongo nga na tambola na Kaluji ainsi Kaluji kende vienga na okena ngate Kaluji akiosa l'orchestre na bana ngirengere na Kaluji na osani nini mutu non so na Kaluji lelo nga za wapi na obamba mbatia Kaluji koma mwana poto vanda na poto nga bamba mbatia o luka nga boye point pour na papa chéri non yango na maka sans alcool nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission votre mot de la fin ba programme papa chéri ba dédicace na auto chité non merci beaucoup na nzambe o asala mokili tata nzambe mokolo mokili ndongo zopesa papa chéri vie o pese force yango na mikona sambe na tata nzambe alongola 10 ans et pendant nga baxela jibe mpiana so alonga sanini alongola 10 ans et pendant nga c'est papa chéri baxela papa chéri so yanga kufa na 110 ans akufa na 120 ans merci na tata nzambe bana Congo bomoni ngati na toki boy ponga na za papa chéri na botama papa chéri yango mikolo na osambela suma Maria te na mo sambela papa chéri ngana papa chéri komi lo wa nzambe nanga oso pabo excuse nga batu musu basambela ko talifelo na ndimi na ko talifelo mais nzamba kolinga te na ko talifelo to kumisaka bikela mo nzamba sali bongo nzamba linga batu ba kumisa bikela mo na papa chéri za ikela mu ya nzambe merci beaucoup na papa chéri merci beaucoup na ba vrai tout balinga papa chéri venanga 2 ans no Simango na kati ya Hollande venanga merci beaucoup famille Simango na pesi bino mbote na kati ya Angola au point na pesi Jojo Motomungu kakabalika Richie Boko international Trezeguet Selemba Jojo Motomungu kakabalika nyam taba mukusa lekinta mobala mukusa lekinta banagu venanga Beno Londo le millionnaire na kati ya Afrique du Sud au point biti mukena on point tête ndai voandu nzamba pambolo na ba acteurs au sala pona biso na payer demi parcelle mo be kota tika be na payer demi parcelle mo kota ngiringi na mbonga tête ndai maboko banki muto alingaka batu merci beaucoup venangai na pesi mbote na batu tout venanga Roger le combattant Roger ML Moulenda président na biso ba vrai tout venanga Guijou Mayela na États-Unis venangai joli kusala hein vemoro bien bandal bomoko toujours joli kusala venanga na Canada na pesi batu tumbote merci beaucoup tibo moni na otoka boye eza pona papa chéri po alaxanga vie apesanga osanga na chez de fire vous serez prendre staff de fire pour mela on met la primice ya pio on a la place à bien yaka na de fire bandal oluki avenue Balari au côté au mona de fire oluki Samaton vous serez prendre Samaton soda osanga na te merci beaucoup kuma manzambe po apamboli biso toko changer nzambe te po apamboli biso te jamais Jakoko merci beaucoup. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dis merci à Guissolo qui était derrière la caméra. Là je vois encore Moïse les profs, Simbi machine à montage. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là je vois Evariste Abdallah qui me suit depuis hier. Ça sans oublier Ronsama Samba et State. Merci aussi à vous mon vieux Odilo Mampouya. On se retrouve à la prochaine pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur Congo Victoire Télévision et on se retrouve à la prochaine. Au revoir. Africa biso na bino awa na Congo Victoria TV
chaîne ya YouTube kitoko epai wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye Info Perso e kolakisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande epai balobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali bote ya mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti na mira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba mela mai mena tonga